Mais ezali na makambo mususu o tozali kotala yango na miso ya bonzambe. Ezali ba inspiration, ezali ou bien ezali ba inspiration ou bien ezali ba composition oyo batu bazali kosala et bazali ko imposer yango biso to banda kosala yango. To ebiete na lingomba na biso to composaka banzembo te, na lingomba na biso banzembo nyonso to yemba kezalaka inspiré. Mais ba animation oyo tozali kokotisa na lingomba, ba animation ba animation ebele ezali komema biso na ba sentiment ya kobina, ya kosala makambo ndenge na ndenge, ya kozanga ko contrôler kikimbangisme na biso. Tokotisi sentiment wana ekomi komema biso na makambo oyo mokonzi abula uti koloba na biso. Luketu, likolo, mapekati ekokoma kimbangisi akomi kobina. Totala yango nanu ndenge zali ko régner na ba réseaux sociaux, ndenge zali ko régner na bandaku ya batu, na ba radio, na ba bisika ndenge na ndenge oyo tozali na possibilité ya ko enregistrer pe kotala lolenge oyo ba défilé zali ko salema par rapport ya lolenge biso tozali ko bete la musique. Batata ba maman, bandeko na biso ba flûtiste to bongisa. Ba animation nyonso ezali ya kolanda te. Nous sommes une église spirituelle, église du Saint-Esprit. Lingomba ya molimo mosantu. Makambo na biso mingi oyo esengeli na biso to sala, il faut ezala lolenge ya basantu. Ezali de mutu a composer animation na ye aye a imposer na kati ya lingomba, comme ezali ko sala animation nyonso ezalaka na motivation. Animation nyonso, même oyo bawera basalaka, même oyo banini, animation nyonso ezalaka na motivation. Mais to éviter koyamba ba animation nyonso oyo bat bazali ko composer, to banda ko salela yango na lingo. Soki to éviter te ekomema biso na nzela ya mabe. To landana no quelques vidéos oyo to bongiseli bino ya ba animation. Et na sima ya kolanda ba vidéo wana to kotiela pe bino quelques défilés oyo biso tozali ko déplorer, net tozali ko balere nyonso défilé zali mabina te, nde to kozonga na conclusion ya émission na biso. Régie très rapidement balancer les biso nano ba animation oyo bat bazali ko kotisa na lingomba, ndenge ezali ko mema biso na sentiment ya kobina, ya kosala makambu oyo to kozala na difficulté ya kolongola yango mikolo bizali koya. Régie très rapidement. Voilà batata ba mama ndenge tolobaki les animations na kati ya lingomba ezali komema biso na level mosusu ya transformation ou ya désorientation ya œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Ba inspiration ou bien ba animation oyo tozali ko fabriquer, ba animation oyo tozali ko créer na kati ya ba mouvement na biso association pe service, et awa tozali ko lobela likambo ya ba flûtiste, ndenge tozali komona bandeko na biso bazali kobeta wana, bazali kobina, bazali koningana, entre temps bazali koyekola to kobeta nzembo oyo ezali inspiré na lingomba te oyo mutu a créé yango, et puis tokomi kobeta yango lokola nzembo oyo ezalaki inspiré na kati ya lingomba na biso. Batata ba maman, Papa Diangenda alobaki oyo nyonso akobebisa physionomie ya lingomba e akosenga na tata na ye aya kozwa ye. Biso nyonso tozali komona ndenge fliki ezali kosala sensibilisation ya banzembo oyo bango ba créer na kati ya lingomba, e propagande na yango ezali kosalema makasi po batu nyonso bandimi ba maîtriser nzembo oyo biso nyonso toyebi ete ezali inspiré te. Tala na ba danse ndenge bazali kobeta, nde tozali komona wana biloko oyo nyonso, basigne oyo nyonso, ba geste oyo nyonso, mabina oyo nyonso
ba responsable ya ba mouvement association pe service ba konzi ya fliki botale la biso likambo oyo yango papa Simon Kimbangu kiangani auti kolobela yango biloko oyo tozali kokotisa mabina oyo tozali kokotisa ba animation oyo tozali ko créer ko fabriquer na bandako après tomemi yango bandimi bayekola yango par la force bandimi bayekola yango na makasi ndenge tomoni bandeko na biso bauti kosala wana na ba musique batie ba baffle batie ba musique oyo ezali kosala ete batu babina makambo wana papa Simon Kimbangu kiangani apekisi yango ndenge pe tozali komona transformation ya nzembo papa alobi ete fliti ezalaka na ba note 6 ndenge tozali komona nzembo ezali transformé awe pa bandeko na biso note ezali lisusu koyebana te soki bazali kobeta ndenge nini na posa ya nzembo esili originalité ya nzembo ndenge ba ange bapesaki yango nzembo ezali lisusu kobeta mandenge wana te tobakisi ba noti tobakisi makambo ebele oyo ezali komona na ya solo ete tozali ko désorienter œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu physionomie ya lingomba ezali lisusu ndenge ba papa batikelaki yango te yango wana batata ba maman ba responsable ya niveau ya niveau ya direction générale ya Fliki botale la biso likambo oyo campagne ya oyo tozali komona campagne ya destruction ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu ezali makasi et puis ezali epai ya babilenge tala nzembo oyo ezali nzembo ya lingomba te tala promotion na yango tala ndenge bazali kobinela yango ndenge bazali kosala ndenge wana bazali kodefile te bazali kobina ndenge moko bandeko na biso oyo tolobaka ete bandeko ya ba musique profane babinaka bizaleli oyo epai na biso ezali yango te batata ba mama yango tozali kobeta mbela na biso mingi epai ya bakonzi vidéo ya boye soki bokutani na yango il faut interpeller les gens pour ete baya ko se justifier s'il s'agit ya kopesa bango ba blâme s'il s'agit ya kosala suivi na bango kolandela bango de façon que bizaleli oyo esila parce que ndenge bazali kosala boye na balasi voix na bango na banini na bango nyonso wana bandimi bakomona bandimi bakokanisa lokola ezali permis na kati ya lingomba na biso omoni esika pasi ekoteli biso na kati ya lingomba. Merci batata ba mama to uti kolanda maye reja bongiseli biso to konoka lokola mbula te mbote na ba fliti senyo so bisika bozali mbote na mokonza bule tata si na mokilio yo to sakola mpe to salana solo wete zali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana tosakola mpe tosalana solo wete zalina mokolo moko manso mabomba mimakomonana likola nse manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo so nzambe nanse monso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso